Bonjour. Regardez ce qui va se passer. To koki ko banda na kombo na yo. Kombo na nga Et puis ozana âge nini? J'ai 26 ans. Na vie au sala nini? Naza mannequin et puis naza commerçante. OK. Na temps libre na yo o pasango mingi ko sa makam nini? Bon, normalement, je fais la ménage parce que naza na mwana et puis le reste na sambilaka. OK. Tango ozo ye banana mobali. Ba qualité nini yo lingaka mingi ko kutepa na ye? Bon, elle est responsable, à respecter nga et puis c'est un peu ça. Ouais. Et bongo ba défaut oyo lingi ata kokutate eza nini? Manque de respect. Yango na lingate. Et puis infidélité. Lingangote. OK. Merci. To kende kasi pa ba o ba pasoli ba balona bango pona tozwa ba raison na bango. Kombo na yo na âge? Joliki 30 ans. Merci. Au pasoli ballon poani. Elle est si pas mal. Bon, Azaki Toko. Et là, on a sepelité panae de 1. Bah, tatouage, n'a pas beaucoup. Déjà, il fait. Oh yo. C'est tatouage. Et pendant que il kakate. Et puis, dans le but, il y a un bas, mi balo bas c'est kakate. Moi, quand on a son siliki. Donc, il me faut. Moi, c'est mon à calmer en fait. Dans son on a siliki, moi, c'est pas siliki donc. Soit la kimi. Et ça l'a bien été. Donc, on a une capacité à maîtriser son siliki. Il y a un tout beau ballon. Mais en gros, elle est pas mal. Azaki Toko. Merci. Et bon, kasipo na yo, aza bajar mi balo lingaka? Bon, normalement, par rapport à l'éducation nanga, aza pas mal. Un homme quoi adressé au mimi nanzela, mais le coup la passe le ballon. C'est ce que moi aussi, je voulais peut-être au coquet pour dresser ngai non? Ah pourquoi silika kapam pamba yo su mbala siliki au lingarate. Tu vois? Zomona. Pourtant son siliki, mto aza mieux placé à ko calmer ngai zayi ou son amoni. Mais il y a à ko supporter ngai te. OK, yo sko lobi ke okoke ko adresser makamususu yo pozolo bake lingi pe mwasi wako sala makambwana. Siko na ndenge boye bani sikoyo. Azaka kabaguna yo. Tatouage. Ce que moi qui na kati, ils sont visibles au moins. Ça ne va pas. Merci. Okay. To pusana awa boye. To okoki kozwa kombo na yo na âge? Jordi Akina, 31 ans. Merci. Na raison au pasuli ballon na. Autant à Kotaki, na prêté vraiment attention tant ma taille na mon tatouage et puis trop de bijoux. Bon, il y a des salons là, les bijoux belité, on a beaucoup de montre dans côté, on a préféré trop de bijoux, c'est trop remarquable. Et puis ça mannequin, on a peine na posaka, pas de problème de ce côté-là, mais ça rapport à tatouage, n'a pas trop de bijoux, c'est un peu ça. Mais bijoux on les a rappelé ça la moi quelque chose na bilamba latino. Mais mon simplicité pèsera bien. Tant moi des mois ça ligne bijoux boy, à vider la caisse. Aza baguno. Normalement le quoi le bien mannequin et aussi mbaté parce que na ebinde ni ba mannequin ba se comporter. On sent un peu ça. Ni aza mukuse. Merci. To pusana awa. Kombo na yo âge et puis raison au passe du ballon. Kombo na Richie Kolo, j'ai 30 ans. Son a passé le ballon, il a même pas pour naba oyo bande comme so balobi, mais plus et le côté ngai yemoko professionnel aza mannequin. Mais kolobake akoti kolinga mobilité parce qu'aza mannequin ngai et longo linga assurance moroboy. Ce qui est azo estimé et pas mannequin et le moroboy ya louche, c'est qui pas na bango pe côté bassi, c'est qu'il y a quelque chose aussi. Yango ne lo kolongo linga vraiment plus d'assurance yango. Oui, c'est juste ça. Mais en gros, ça pas mal, ça de longues jambes, donc ça va. Merci. Aza bagwa mibali yo lingaka? Non. Pour anite? Parce qu'il y a comprendre comme dans le bité. Expliquez kasa ayeba. Dans le bas qui n'a bi en tant qu'il y a zaman kinga na zaman keto zana métier moko na koki ko continuer na été. C'est que tant le boko continuer na été, il y a une raison où ils ont permettre à ce que vous allez na été. Parce que les mannequins ne sont pas sérieux. Si les mannequins ne sont pas sérieux, c'est que les mannequins aussi ne sont pas sérieuses. Surtout et les hommes. Assurance. Basi te mibali nde bazalaka. Yozo chara mibali pour nozo longo la basi. Donc basi baza un peu froide mais mibali nde baza infidèle.
Non, non. Moi aussi, je trouve que Basipe, Bazana infidélité. Merci beaucoup. Ok, merci. Mon repère parce que awa to yai pa na ye awa comme ça to continuer boye. To ko iki ko zo combo na yo âge na raison au passe le ballon. Warden Kessila, j'ai 23, 24 ans. Problème est anine. Ah, vos chéris. Ah, ben, il y capacité donc correct. Mais, et là, mingi kangai na boy par rapport à nini. Le roi a des mannequins. Parce qu'au moment nini, au reçoit soin à banana palais. Ce qui boite et bengi yo boke ça la défilé. Ngana moment na tika na palais na ba kema posa na yo. Est-ce que yo na minute wana ok défilé. Imagine-toi donc et ça nga bien ti. Donc soit zaki pena taille nga bena boy correct. Mais ce qu'on n'est mannequin pour erwana et aussi nga yi agisa musana il faut tika ina musana. Nga be erwana singa pena kepe parcours na nga ya sap. Peut-être que ça mambu na nga mote ki ils ont courant et bêta pena makasi. Mazaki to kaza très belle. Merci. Warden, azali bagu ya mibalo lingaka? Pas du tout. La linga ba sa perte. Okay. Non. Ponu linga ba sa perte. Non, mais là, c'est comme ça, et ça naturel. Alinga ba sa perte pour ça la pe musalate. Et en plus mai nenga zana aussi mbate omuni manzaka déjà bimi boy voilà ata mama so ya olambele badite ya kotsama bote ama musala voilà parce que na mama na mo musala zate yo faut sala donc ba capacité zebele mais abonga nzamba wasali grâce. Merci. To continuer na biso awa boye to koki ko zo combo na yo âge na raison au passe le ballon. Je love Mobutu, j'ai 35 ans. Bon, na passo le ballon pour il y a liboso nanu aza mannequin. En tout cas, on a vraiment mis la vie dans la makasi. Si on a mis bouma, c'est qu'il faut na balaka mannequin. Voilà. Ouais, poni, ba mannequin basala ani. Ba mannequin basala sérieuxité. Il y a basi vraiment na vana na bango. Et bien puis basala bande ko na mona mana misu. Mais sinon asa vraiment belle, asa vraiment kitoko, asa na taille bien et tout, mais mannequin asa bien. Merci. Azaba jaro lingaka? Non, non. Ponite? Na CP l'a été. Elo ni nango CP na ote. Des filles comme ça, quand elle a été, la CP l'a été. Ok, merci. Ouais, merci. To continue. Combo na yo âge na raison passe le ballon. Bon, combo nanga Aristote, nazana 30 ans. Bon, pour nanga nanu azaba jar nanga te, bata nanga mobile tatouage, yepe tatouage, et aussi mbate. Ok, merci. To poussa na boy. Combo na yo âge na raison au passe le ballon na yo. Comme on a Lionel, 30 ans. Na CPL naï, aza vraiment bien. Et puis à répondre vraiment à la critère na linga. Moi ça me la inda la tibo ya lekinga et ça linga penza bien. De ba façonner car et puis aza mannequin, nga pe binga nga mannequin pour la linga mama olata. Mais loko moko kaka abota. Pas abota. Ko bota pesa na ma bete mais nga loko na banda vie. Bon. Na olinga pena banda vie na mutu donc tout botaner ensemble to kin. Donc c'est juste ça mais sinon on a pas mal vraiment à mosquito. Merci. Azaba go lingaka? Aza pas mal mais aza de mukuse makasi. Parce que nanga déjà kolekate, so na tie batalon du genre tozo bima to ke effectivement ko boye et aussi mbate parce que aza mukuse na muke. Na poa mais aza kitoko. Ok, merci. Nasuka Awaboy, combo na yo âge na raison au passe le ballon. Berly, c'est 27 ans. Bah, raison exactement est belle. En gros, elle est belle. Elle a vraiment qui toque des longues jambes. Elle a moi c'est qui toque. Mais raison, elle est bossue, elle a qui n'a pas soli ballon parce qu'elle a un mannequin. Elle a un mannequin déjà na yo qui déjà boyi moninga kozana moninga parce que moninga pas un mannequin. Parce que je sache que bah mannequin bah fille à milliers. Ba fille à ville, ba fréquentaka ba place tellement belé, ba kutana na bato belé, na lolengia ba fille on na linga chrétienne moi lo sambo moi nini. Et puis deuxièmement déjà là ça qui ba tatouage na njoto, aza déjà mutu déjà ya ba show na ngai ko simbate. Et puis déjà prévisa qui est déjà bota. Donc et ko simbate, mais elle est belle. OK. Merci. Azaba jaro lingaka. Oui, aza kitoko mais le kolo alingite et puis aza trop calme. Et aussi mbate.
Okay. Merci. Boya boye kasi mutu moko atikali na balo na ye awa donc totelema. Boye tokoki kozwa kombo na yo na âge? Kombo na ngai Lourd Kama, j'ai 27 ans. Merci Luke. Oza toujours na balo na yo? Okoki biso po nini? Avant d'abord na bandoye sabino posa na nga na lingi na corriger na mamba. Bamba ninga na nga balobi a. Moi si so aboti ngela sa te ke vi na esuki. Comme moi, ndi na zabwe avant babota ngai, ma mère azaki déjà na mwana. Aida na mwana, mais papa na nga andimaki kozwa ye aboti si epé. Donc na peine éducation que mutu atali nga ba que non, mwana oyo ana éducation bien. En plus, sur l'année de début na nga na baki na linga un peu ba fi bazar un peu moi boué. Tu vois? Il y a un mannequin, nga un artiste et comédien en plus costume musculaire. Par rapport à poids na nga pe non 1m89 kotala epi boy amulai donc ngai je pense que les cas qui toko vraiment donc na habité on a ce que dépend na ye mais de mon côté ça va Kitoko. Aza bajar na yo? Oui, aza kitoko. Aza musclé, jambes des hommes musclés. Et puis, nata nanga esimbi déjà, c'est bon. Ok, c'est bon. Ouais. Ok, bon, natango oyo, na ko tu na soki ko iko poser ba question pona oye ba e mondambu natan oyo to sana ngoy lokoni longo yeba e pa na ye. Non, et le comment on a ligne yebezaka soki aza marié te, aza en engagement te. ah ils appellent ça ba célibataire oya nanga awa c'est qui na naza célibataire c'est un peu ça ils a bon. Est-ce que vous avez la petite copine mon kobo été à confirmer? So na une petite copine na yati parce que ils a place publique. OK. Ok, bon, namoni masolezo kende bien, nakobenga yo oya awa na liboso na biso. Ya kato telema awa, yo telema na kote nanga awa, yo pe awa boy. Ok, na bimi David na katikati na bino mibale. Bimi kola ba Goliath. Bon, na utaki kotu na bino kuna soki bozalaki na mituna ya suka. Soki sikoyo ezali okoki kopoza ngo soki pe ba question ezali te problème ezali te. Ozali na question su Congo baksa? Bon, question na ngeza na juste na ba âge mwana parce que nga linga trop ba na mikie quoi. Na ba âge mwana. Bébé nanga zana 4 ans. Ouais, c'est une fille. En plus, moi si, nga ina linga maman biso makasi. Le weza moi si donc j'aime. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Ozali na mutuna su Congo baksela e? Oui. Neleki na yeba peso kazana mwana. Te na mwana te. OK. Merci kobota na futur? Ouais, mutu nyonso linga robota. Donc na linga kobota et na moni que je pense que ça occasion. Voilà. Okay. Merci. Ok. Ngasi ko natikali na mutuna ya suka entre bino mibale. Pona ndeko na biso mwasi ezali oui ou non? Oui. Merci. Et puis pona yo ezali oui ou non? C'est oui. Et si Boka balona. Boka go. Nazo micro na yo. Zwa mwasi na yo bokende. Bobeta maboko botika jaloux.